Ça fait mal, hein, ça fait mal. Chaba vraiment, mon ami Moscovitch, vraiment que ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Mon a vraiment le courage de nous la cas ya Yann Dimosi, nasu na cas ya Chaba. Yann Dimosi zani. Bon Yann Dimosi en tout cas visa vraiment moral est très bas. Et on je suis un peu essayer de remonter moral naie. Vraiment bon c'est dur, mais de toute façon, na ça miracle que mon combat na mema nazali en tout cas. Quand on a ces terrains, mon tout ça na Yann Dimosi pour attendre chaque dimanche parce que pour votre information, il peut avoir visité alors vraiment il faut attendre ça pour maquiller tambour la nzoto. Tant bien ba moto yemba la moko mbanga wa na commune na kati na senga ba docteur Ramon Chaba. Yo témoin mon ezate. Ngabi non ngala ça dit responsable sans danger, je dois le voir. Abi moi été. Ti moni ki kwa signe so ba boyi ba mutu amona mutu. J'ai compris. Tant on a tout fait na kata mutu kama na babinga shaka bima di banda Chaba za le souté vraiment c'était triste. Sabino va produit na biso auto sailaka ongam kopia na sailaka oyo eza wheel elongi oyo eza wheel ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout toza na bacrème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton soza na ngo traiter lèvres na yo comme rose toza na basavon toza na balotion. Donc, vous contactez puis sur WhatsApp. Voilà, triste nouvelle, très chère internaute. Nous avons perdu un grand parmi les grands. Donc notre grand frère Papa Chaba Moscovitch à Tikibiso. Je crois bien que mon abisso dans la clinique Ngalema. Papa de Tikibiso a beli musikate alors a beli tango mukuse vie à Tikibiso. Alors tout ça a Ngalema. Mon famille déjà bandeko bazole là banana et puis libota banana ye voilà baza on a madame naye alors tout ça tchaka Congo awa toujours na terrain alors Mike Lokamba tout ça n'est pas awa pour que to loba to annoncer Yann Dimosi pas tout ça na mutuka wana donc to kenan pembe na Yann Dimosi po Yann Dimosi a raté visa pour na Afrique du Sud comme vous le savez très bien alors Picasso joli alors ndeko na biso toujours là vieux Oazali Bongo icône il y a tête congolais vieux Chaba Moscovitch à Tikibiso. Voilà, donc, ah ok, ça va. C'est bon. Voilà. Ok. C'est bon. Toza awana kolokwanga. Toza awana kolokwanga chaka Congo. Alors, kolokwanga quand je joue tous à la boue. Toza awana kolokwanga. Alors, bien mort il y avait la biso Chaba. Oui, en tout cas, c'est très triste. Tango Beninga. OK. Ba momo musana salaka. Alors, il fallait qu'on commence ce terrain. Mon tout ça na Yann Dimosi pour attendre chaque dimanche parce que pour votre information, il peut avoir visité. Alors vraiment, il faut attendre ça pour maquiller tambour la nzoto. Tant bien ba moto yemba la moko mbanga wa na commune na kati na senga ba docteur Ramon Chaba. Yo témoin mon ezate. Ngabi non ngala ça dit responsable sans danger, je dois le voir. Abi moi été.
ti moni ki za signe so ba boyi ba mutu amona mutu j'ai compris tant on a to fani na kata mutu kama na babinga shaka bima di banda Chaba za le souté vraiment c'était triste. Voilà, mais tous on a scellé Massassi awa papa sonzo mda bengi albi ndeko abeli vraiment tie. En fait des anini oyo moi j'ai comment j'attendais des formations chez les docteurs parce que mise de faire avec formation dans la rue mais au kutinga on a ça katanga les monake na za na bolinga baninga ça fait mal hein, ça fait mal. Chaba vraiment mon alinga mingi Moscovitch vraiment que ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Mon a vraiment la courage de na ka ya Yandi Mosi na suna ka ya Chaba Yandi Mosi zanini. Bon Yandi Mosi en tout cas visa vraiment moral est très bas. Et on a je suis un peu essayer de remonter moral naie. Vraiment bon c'est dur mais de toute façon na ça miracle mon combat na mema nazali en tout cas. Voilà, merci Tchaka Congo. Alors, moi qui te remercie en tout cas. Voilà, et question mon avec Tchaka Congo. Lelo bato bandimaka artiste dans GT na musala tu oyo salaka mais na temps réel ya ndeko Papa Chaba tiki biso to moni présence na yo oyi ko loba d'abord nini na musala ozo sala contribution munene ozali ko sala pona mboka même nzamba ndimaka ete soko zele bato mukidi bandima yo oselo ko côté kokodi ko yewana. Tous les comédiens sont d'accord avec moi, même la famille. Kokodi on a CNPP. Bato sont d'accord maintenant. Il faut comprendre ce que j'ai fait. Quand il n'y a pas d'artiste, tant qu'il n'y a pas de beaucoup de gens déjà dans ce que j'ai fait. C'est Dieu qui me dirige. L'argent, d'abord l'amour. Cet amour-là, tout ça n'est nandi maté qui va tout nous souvent dimanga on dimanga et Dieu me yamala ko on dimanga alors pourquoi na se dérange à bateau no lingana ote même l'église il y a le ménage il y a l'église à Satan ezali est-ce que on dit Satan on dit ma Evra Nzambe on dit mango te l'autre on a vraiment Sandra Bumba vraiment bébé Senoka aningo bazo de la kuna déjà vraiment c'est triste sur yom to oza balobi Papa Chaba kofinani non en tout cas ngana koti na kati taka na koti na kati il faut na kota sika neni azali mais docteur m'a dit que moi kota ezalité abizana zo pe ce rapport de quoi qu'il souffre j'ai remarqué déjà moi ça ne va pas na quand les banda j'avais déjà des inquiétudes de docteur Malandinga Chaka kena les banda au mon famille Chaba za sauté au senga na artiste ou bien message nini européen na artiste bon message en tout cas ezaka moko c'est une icône on aurait dit que des autres de ça matanga ezala matanga Chaba te parce que Chaba même azali mutu moko toki ko soyez na niveau moko oyo vraiment ba parmi bato oyo ba tout le monde musala théâtre vraiment que tous ensemble ce n'est pas vraiment que on va mbongo commerce non fleurons Chaba avec beaucoup de honneur. Très bien. Merci to zo pe bano wana simana biso ba yebi Papa Chaba bien ndeko est-ce que bagi Papa Chaba azali bon artiste mno na mboka Congo? Oui mais Papa Chaba très bien na groupe Salongo. Voilà. Moi on a eu sali onengeni surtout bino boza bato boza pemena ngalema wa. Esanga passe trop et penga passe makasi kwa za grand artiste comédien. Aza nkone ba théâtre na biso de. Ba tous balandi ba idéologie ba père wana mais na rekete makasi na wana. Un mona ba artiste ba tala yo. To singa ba artiste surtout soutien za makasi pour makambo boye singa ka ba mbongo. Singa soutien makasi ne ba finga Papa Chako nani Papa Chaka pour que makasi mais aza toujours na terrain. Voilà. Papa Chako carrément balé mo place na terrain. En tout cas faut que féliciter musala sala makasi pour na assistant en danger. Voilà. Merci ndeko Baksani. Bon, la sepeli mingi comme on a bino boye na dembe ya Papa Chako. Papa Chaba. Mais ya koloba mingi vraiment ezate toza on hôpital la clinique Alema. Iwana ye pesibiso Passi, mais il y a vraiment trop zate parce que nous avons ce que ça passe ici. Alors, il y a qui s'amène sorti naie comme il m'essaye à ou tout boy des autres troubles parce que les hôpitaux y a monene. Il y a vraiment migi. Voilà, merci en tout cas bozo mona wana bandeko topé bana ya Papa Nabiso Chaba oyebaki artiste monene autotika biso donc mort moko sibit to lo bandengwana et yaki un peu brusque via Tikibiso a beli vraiment juste libumu ndeto moni vie à Koti na morgue lelo le
19 décembre 2021. Alors, ça fait très mal que vous là, Papa Chaba, Boyebi, Ezaki, Passi Makasi, Moscovite, tant de films Papa Sali. Alors, Maman Minizemba, Montema tous, Maman Likilemba, Benga Kibiso, pour nous retourner nouvelle, il y a Papa Nabiso, Chaba, Poto Zoka, on a Tongo, et aussi Jean-Robert Kala, les savants de la Benga Kibiso, et John Bila Bagizite Belé, sans oublier Poupo du Bonagata Canada, Benga Kibiso pour qu'il y ait toute la nouvelle Oyo. Alors, Toyaki Awa, pour toutes les informations, mais Toyoko Mona, Makamusu, c'est commis, il y a mort. Et celle qui Mabe Makasi, Toko Tato, Lukape Bande Komusu, Bazali, comme témoin pour qu'il y ait témoigner, Liwaya, Papa Nabiso, Chaba. C'est parti. Naza bakome bela minene na vie na ngai. OK, zone c'est quoi? Naza pour sa prière. OK, nga naza homme dédié na pasteur Madison na Evraka na les ambassadeurs pour Christ na Courneuve. Na moni fona bonde la kana ko ko fukama. On a bonde la kana. Père de gloire. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto o nyonso zali ko ronger ba problème na ye Seigneur maintenant naliko courage ma sœur. Makambo moi nanga ikolo ye
Yeswe na bengi ya 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 Sumaka mazango nyoso kono na bengwate Kombo yo ebikisaka Kombo yo ekangolaka Kombo yo Apolongo nyoso ekofukama o Liboso ya kombo ya mokonzi Kombo yo epesa malikolo na se Kombo yo ekangolaki Daniel ngao Kombo yo esekisaki Tabita o bazanga mabota apesa bango mabota o Yawe likondi na moto Yesu oh yaya tambo yo apesa ngapo ye oh papa ye mama Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngaye. Nsamboyo nanyango kweko wangana kombo na yo nanya kweko wangana bomo yo tozala ngoso kiyo te Ngo papa papa bandeke na likolo bazotatola yo bambisi na mai bakonetola yo banyama na zamba bakonetola yo oza mokonzi na lola Oh Jesus, oh païen, seja louvado Jesus, seja abençoado yeah. Ona nyoso na netoli yo Maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maso sala na bomoi na ngaye. Je suis reconnaissant na maso sala na libota na ngaye.
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à 100 périques. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.